Loba, malobeze panayo. L'État a kaka asala oyo ya kokosala pona bango po. Toyoki malamute. L'État est moka sala oyo kokosala pona bango po ngana zaki da ya mutako kufa. Oui, likambote. Tozano na posa toyeba makamdenge leki na musindo na yango. Alors, Olobi ba mema ki ngai ndé. Un instant. Yo ozaki na bavien na bozo beta masolo pona lolenge ni bosengi boso ma monter ya mutu kweza na kati na lopango. Oui. Alors, masolo nezo beta ma oki posa ya petit besoin. Ya petit besoin. Obimi ndo kutani na mwana mwasi oyo bazo sala nini? Na sisi kosuba ko bimane nazo bima na couloir wana na kuti mwana mwasi abana auta kinga bazo mata. Azo bima avec ponko jekoko. Ye aya botoli saki. Ngala ka saka za lokande si ye moko loka ba jeno bazala ka ba mesala goyala ba butu. Est-ce qu'on peut arranger ces micros-là parce que on a du mal à entendre les déclarations de la victime. Arranger les micros. C'est aussi sa façon de parler. Il est aussi malade. Il est malade, il a trop mal, il ne faut pas trop. C'est sa façon de parler. Il est aussi souffrant, il faut le comprendre. Est-ce que moi, moi, je suis un babotola qui est sac déjà? Abotola qui est de sac, abané de Rokima. Nani abotolier? Yé, oh, ya télémion. Donc, prévenu yo, moto abotoli sakwana. Tanga botoli saki nga la landiye, nzoka ne bazaki. Yo landiye. La landiye. La kaisaka za ye moko nzoka baze bele. Ba bimi na mipanza mir. Aliya bandi koloba katai nda beti lichet ya liboso na bare nde babeti nga awa ndenge mususu yoko beta na mutu na mukongo nazaki vraiment isusu ngai te ne na retour nde bato bamonaki ye azongaki loboko akati na ngongaba azwi loboko ekweyi loboko o akati akena ngo wapi ngaba akena ngo na ngaba moto akati siko machete wana nani? Mutakata kinga machete yeyo. Ye. Ale baninga na yeta ngbaye, ale bandi ko lobala bango keno ke katai. Wada na zalaki dia loboko de za dia ko katana. Nazaki souffre vraiment ngaita. Oyeba kindenge nini tango akati o machete? Loboko ekweyi, alokoti yango, oyeba kindenge nini kiakena ngo na ngaba? La zalaki dia monsonné. L'on mis tout nazo fongola pona ye bande nini ya kokima bango na bande ko benda na nde ya ko benda na si batu pe ya avenir ba bimiana kati loboko nazo lokomi ko yoka kaka voix ya batu na se donc nazala ki songa ite ti bakanginga elamba na loboko pona makila e banda ko bima ebele ne ba memenga na hôpital rapide. OK, tribunal elandi yo siko tribunal linge ba lisusu nangonga nini bato yo babimeli yo ye isa Asui machette à Katio. C'était aux environs de quelle heure? 19h. Vers 19h. Vers 19h. Est-ce que o identifie qui ndenge nini ke ye oyo prévenir nde mutu akati yo? Elongine ye mutu abima liboso. Olobi? Ye nde mutu liboso abimaki. Ye mutu liboso abimelaki yo. Baninga nde mutu bayo kangama na bamir. Et c'est nangonga ba 19h. Butu ese koti. Okokoye koyeba ndenge nini? Moi molile ezalaki mais éclairage ezalaki na avenue. Nini ezalaki? Éclairage ezalaki na avenue. Éclairage ezalaki? Oui. Lumière ezalaki. Lumière wana aba nini? Ya ba ampoule ya économique. Oki masolo negeleki? Na yoki otu ba. Masolo eleki boye. Ezamba la liboso te yona groupe na yo. Bobimela batu le 30 décembre. Bobimeli bango pona ko menacer bango pe botoli ba téléphone ya batu le 30 décembre. Bobisi bango lokola bino bovandisa ba mbila wa bokomona et vous avez extorqué des téléphones de paisibles citoyens. Au-delà de ça, yoka. Au-delà de ça, le 12 janvier, yona groupe na yo. Botoli sac ya mwana mwasi. La partie victime est intervenue. Pona koluka ko sauver mwana mwasi wana sac na ye. Alandi bino bobimisi ba machette bo papier bo katier loboko. Réaction les andenge nini? Bon, lobi na moni za lokuta. Lokuta
lokutana papa uni papa o auchoya a lelo azalaki kuna kote na zalaki aibisi opeji te mwana abotolanga telefone natali père wana lobi ngam na botolo téléphone te tozala makambo ya kokata mutu loboko. Le même jour lundi bakangaki ngai basoda ya bakangi nga bakena ngai nakekuta place puna na nani basoda bakangi opamba te mitune tuna nyawa bayebi ndenge nini ke yo oza kolukama mpona kokata mutu loboko. Basoda wana baza ba medium te baza ba magicien te ndenge nini basible yo epuis ndenge nini bandeko no bayebisi yo babiko bima te parce que bazolu kokanga batu o bakati mutu loboko. Pona sango epanzana ede nga ba mobimba balobi ngam na kati loboko babenga jefite na wasenga babo bazongisanga place nazalaki basala enquête na ngaba baluka enquête musu ezali te enquête yango tribunal ezosambisa yo maloba suka nga na jefite te nga kombo na nga Isa eza pe na batu misusu pe batelemia koloba batu misusu te loba pona yo moko eza pe na batu misusu baza bayebi ngai basoda bayaki na kombo jefite mais anga kombo na nga jefite te okay. Mama botela ngai Isa bokalango tribunal yokiyo. Justement, et ici, nous avons suivi les réquisitoires de l'organe de la loi. À la question de savoir si le prévenu est coupable de faits infractionnels lui reprochés et peut encourir une condamnation pénale, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, répond par oui. À la question de savoir si le prévenu peut bénéficier des circonstances atténuantes, le tribunal militaire de garnison répond par non. Disant droit, dit établi, en fait comme en droit, les préventions de terrorisme et d'association de malfaiteurs. En conséquence, le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de 20 ans de service pénal principal pour terrorisme, faisant application de l'article 7 alinéa 1er du code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit celle de la mort, statuant sur les intérêts civils. Le tribunal déclare recevable et fondé l'action civile et condamne le prévenu au paiement de la somme de 100 000 $ américains payable en francs congolais pour tous les préjudices subis en termes de dommages et intérêts. Ainsi, jugé et prononcé en audience publique dès ce mardi, 14e jour du mois de janvier de l'an 2025. Et que le verdict est tombé, donc le tribunal des garnisons militaires de Matete a rendu son verdict. Voilà, le Koulouna ou bien le bourreau d'un paisible citoyen vient d'être condamné à mort pour terrorisme, mais aussi condamné à 20 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, et il doit également dédommager la victime. Donc à titre de dommages et intérêts, il doit payer 100 000 $ américains. Entre-temps, il a 5 jours pour aller en appel. Merci. À présent, voilà ce que nous allons faire. Le tribunal est suffisamment éclairé par rapport au fond de la cause. Le tribunal va accorder la parole à l'officier du ministère public pour résumer l'affaire, requérir les peines. La partie prévenue, préparez-vous pour la présence. Nous prenons une pause de 5 minutes. Les personnes qui ont fait édition par devers lui. Votre honneur, c'est au niveau du géol. Il mérite la mort. Tel qu'il est là, il mérite la mort. Vous ne pouvez jamais
jamais votre honneur lorsque vous allez vous retirer. Dans le lieu secret de votre délibéré, votre honneur, vous allez les condamner sévèrement, sans admission de circonstances atténuantes. Vous allez prendre une décision de responsabilité pour que votre honneur s'assère, votre honneur, des leçons à tous ceux qui ne sont pas encore déférés par devant votre tribunal, qu'ils sachent que l'État congolais s'est mis debout. L'État congolais s'est mis debout et pour les décourager, vous avez votre honneur. La loi dit, lorsque un prévenu qui est condamné à mort, il est déféré et condamné à mort, on va votre honneur. Si c'était un militaire, on va le fusiller. Si c'est un civil, on va le pendre. Votre honneur, ces messieurs méritent la pendaison. Ils méritent la pendaison. Et pour votre honneur, qui, votre honneur, ensemble avec leurs bandes, commettent des actes de terreur. Oui, Kambote. Nous allons en poser à toi, comme Ndenge qui dans Muzindo na yango. Alors, Olobi, un instant. Yo, ozaki na bavie na bozo beta masolo pour na lolenge ni bosingi boso ma monter, ya mutu kwa zanga na lupango. Alors, masolo nezo beta ma o ki posa ya petit besoin. Obimi, ndo kutani na mwana mwasi oyo, baso saleni. Concernant la victime, je n'ai pas de questions à poser aux victimes. Au moins quelques questions à poser aux prévenus. Alors, attendez, si ce sont des questions à poser aux prévenus, il y aura un moment, on va vous accorder la parole. Les avocats du prévenu, vous avez des questions à poser? Le président pour la parole que vous m'accordez. Je prends ici faire cause pour la partie civile, Madame Nombo Biana Annie, qui s'est légalement constituée partie civile, en consignant les frais dans la présente cause. Maintenant, vous allez savoir les liens qui unissent la partie civile à la victime. C'est laquelle? C'est sa mère biologique. Bon, si vous avez une classe, vous allez vous allez. Eh, si vous avez une classe, vous allez. Vous avez une classe. Oh, il y a un peu comme ça. Oh, c'est pas le ballon comme Kuluna. On va nommer ta bisote. Vous avez la machette là-dedans. Vous avez la machette. Yo, bon, alors bien que yo okati moto loboko et moto yango akoya. Ma photo, est-ce que monsieur Laurent Dalo a vu produire aussi les différentes pièces, notamment les photos si vous en avez? Est-ce que l'objet ayant servi à l'amputation du bras a-t-il été saisi? La machette? Par rapport à la machette, on n'a pas c'est après avoir reconnu son trophée. Là, pour lui prendre fixe et en fouillant, il a ajouté ça. On avait besoin d'abord de mettre la main sur la personne. C'est comme ça que... Oui, maître. Allez-y. Maître Kabassele Ampagna, Jean-Pierre Joël. Maître Kabassele Ampagna, vous savez de quel côté? Parce que il y a deux parties. D'un côté, le prévenu, de l'autre, la partie civile. Vous êtes de quel côté? Côté prévenu. Ouais. Je suis avocat barreau auprès de la cour d'appel Kinshasa Matete. C'est maître Kabassele Ampagna, Jean-Pierre Joël. C'est pas calé. Bravo de Matete. Merci, c'est à tes maîtres. Alors, prévenu Issa Bokando. Tu viens pour rappeler, on a dit que nous allons au Samba. Nous sommes pour l'infraction, nous avons un terrorisme. C'est-à-dire infraction qui est réprimée. Dans l'article 157 et 158. Tout le monde a une photo du ministère public qui a produit. Et ça dit que c'était moto, bakati loboko. Moto ngo apesi kombo na ye. Et ça dit, mais c'est Matali
Mavili. Petrabiso Lisolo, dans le ministère public à Lobby, le 12 janvier 2025, match qui composait des équipes. Regarde Madina par ça. Alors, et comme il boni, ok, kokata motoroboko, ma solo et épanouissement. Zalaki dimanche, Zalaki n'a pas mon goût. Partir à 18h, juste. On a goûté la match, on a goûté la deuxième mi-temps, on a goûté. On a goûté la salle en Napa, Bazokama. Là, c'est la match, Nanda. On a vu la zongi. Là, la zongi, on a goûté message. Il y a action au balobeli, na kati mutuloboko. Bandeko na nga afanda bana bango, bayebisi ngai ndeko kotambola te, bakati mutuloboko awa na ngaba awa. Ngana esi bango ya solo, eza ya solo. Na fandi na ngai. Lobi ezalaki lundi. Lundi tolamba loso na bandeko na nga wana peka. Na bimi na feni na kende kosomba huile. Ayo na komi kosomba huile. Na kute na ba te biwote liboso na ngai na lobi na yebi likambu te na kozape panika kotima te bayokangela nga na telemi namoni te biro moko boye te biro te moko na yebi ye na ndako moni na kamututu avakanga ngai na rapelaki ye mpe fe yozokanga nga na yebi yo te alobi ngai sala nanu wana toyeba makambo nsima mbala moko apesi nga na maboko ya la polise apesi nga maboko ya la polise bakomobenga ngai chef te bakomobenga ngai chef te bakomobeta ngai liso ezalaki kofimba na mituni ngakomona ngai chef te bamama wana bazalaki mpanzi na esi bamama bango babenga ngai chef te bamama na bayebise ye te aza mwana awa aza chef te ye komone isa basoda na babeti nga baye na nga na ngambo alemba kote makambo bazisalamaki bakataki mutu loboko bamama na tu babimaki wana bachekaka nini o ngai kamu na kati mutu loboko fonga na kende bakomobela ngai me misusu mpe bazali wana balobi ezanga te me bamama na batingami kaka nini eza ngai mu na kati mutu loboko yango naye na mituna na liboso bakonzi mutu soki bakati ye loboko ngai nasa action na butu mpe lendi na moi natambola namoni basoda nakima te Victoire na biso autosi au prix des sacrifices. C'est impérativement changé. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Tous les combattants de l'UDPS vont porter les armes. Victoire na biso autosi au prix des sacrifices. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes pour défendre